Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de venir dans l'intercession du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous allez, bien-aimé dans le Seigneur, na pesi mbote na kombo na Yesu Christo, yangonde liboso ya kokende kolala, ezali tango oke basakanaka nango te po ete butu ezali tango malamu te, ezali butu ntango malade ya kamakasi, ezali butu bato bakufa mingi na butu nde bamibi babimaka mpona koboma bato, na butu nde bandoki babimaka mpona koboma bato, yango nde na butu milio mingi eoperaka ntango tozali kolala, ntango l'esprit na biso ezali kosala te, ezokomi na lita ya inconscience totale, yaya ata kutu likambo eleki pembeni wana okosentir yango te, okoyeba te makambo ndenge ezali koleka. Yango ndeko na ngai no micro ya pokwa lelo ezali wa bino mote Philippe uta na mboka ya Belgique. Yango nde na yepete to bondela na evite soki ozali kovanda na mboka nini ndeko na nga, yango nde okoma atana na ba commentaire mboka nini oyo ozwami ndeko na nga. Otia na commentaire na chat te, na chat ekoleka nango mbangu, mais otala na gauche ya video na yo okomona rubrique wana ya commentaire, okomike ngai boye Marie na mboka boye, papa na Zolanda tozali wana. Yango ndeko na ngai ntango ozali koya yo moko te, benga mpe ndeko nsusu. Nzambe abengi yo teke, abengi biso tozala ba inactif te, asali biso nyonso ba sacrificateur, ezali koloba batu nyonso esengeli tosala. Yango ntango ye na ministère o zala na tâche moko, zala na lika moko oyo kosala po ete Nzambe asepela na yo. Soki nano sabone te, sabone na yo ndeko na nga, basabonaka mpe mbala moko soki osala yango, mais soki na clochette wana ya notification, soki ose oklika likolo nango te ndeko na nga, yango nde makambo mosusu ebanda koleka okoyeba te. Mpona nini? Mpo soki kaka osabone kaka YouTube aponaka kaka kelke bato atindeli bango notification, mais ya clochette wana ezalaka obligatoire, ezali ke automatique ndeko na nga. Yango bien-aimé dans le Seigneur, programme na biso ezali ete toko adorer Nzambe, peut-être yaka na kite, toko adorer, toko louer Nzambe, toko glorifier Nzambe, toko senga pardon pona mabe na biso. Donc toko leka une grande partie ya intercession pe toko yoka liloba na Nzambe, na sima koyoka liloba na Nzambe ndeko na ngai, toko bondela kotika butu na biso na maboko ya Nzambe, tolala na kimia ke peut-être tosito mitiki epai na Nzambe, kolala te ndeko na ngai po ete mungu na yaka ete alalisi yo pongi, okomona boye keno na chamutu boye oye kolamuka ba 1 heure 2 heures o priaki te, wana nde opesi nzela bamibi spirituel elingi koloba ke ntango tozali koya boye, tozali kokanga baporte na biso, tozali koverrouiller yango ete mungu na akota te, ameka kutu te. Ntango akomeka kutu akuta mopanga ezala sans pitié. C'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, yango te ndeko na ngai, ezali malamu ete otobondela. Yango nde zwata na yo ndeko na ngai, benga mpe bandeko mosusu, partager ata bato mibale bato misatu au nom de Jésus. To bandeko kumisa Nzambe oyo abateli biso uta le 1er janvier timukolo lelo. Est-ce que vous allez maintenant na pokwa lelo to kumisa ye, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé des choses visibles et invisibles, l'incomparable Dieu. Nzambe o azali kosala ete ngana zala na pokwa lelo ndeko na ngai banda kofongola mnoko na yo na maloba oya yo kumisa Nzambe mobateli mala ebele bakufi na mbula oyo. Alléluia, kumisa ye. L'heure est venue où le vrai des adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là est venue. Natango ya biso batu ya grâce. Alléluia. Ete natango ya kala na ancienne alliance ayebaki ko adorer Nzambe te. Alléluia.
Lelo Seigneur a commis sa mission sur le sacrificateur yango mnoko na esengeli et fungwamaka et bondela et ganga. Alléluia. Merci le roi de rois, le Seigneur de toute la terre. Toi qui as créé des choses visibles et invisibles. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Nyonso esalema esalema na liloba yango tokumisa ye soki oza na pema na pokwa lelo ezali pete nzambe nde mutu apermettre eyaya ezala kutu na journée ya lelo totambolaki tokendeki misala na biso tosali nyonso tozali susu na pema na pokwa lelo soki okei na bahopito ndeko na ngai okomi okelama okomona oza malamu. Alléluia. Ata kutu ndenge tozali komitungisa yo baproblème mosusu abetele ye lisolo ya problème na ye yaya okumisa nde nzambe oyo abateli ngai banda ntongo na pokwa oyo tika na nkumisa ye yo mpe kumisa ye. Alléluia. Ebele tolamukaki na bango na ntongo ya lelo na pokwa oyo boye bakomi kobengama bibembe bakufi bazali susu vivante. Ebele tolamukaki na bango amoni mpe journal lelo accident ya munene azali na se na basoins intensifs ebele bazali na basoins palliatifs na minute oyo. Alléluia. Mais yo na ngai nzambe abateli biso, soyons reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que olingi omona loboko na nzambe comme un adorateur. Alléluia. Il est écrit que l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez kati ya vérité toi adorer nzambe na biso na pokwa lelo? Alléluia. Okumisi yo tole monene na yo tosanctifie kombo na yo ngai elongo na peuple na yo papa toye tozaka mposa baadorateur biso ye yo papa toye ete to adore yo yaya kokanga makaka na bapriere oyo ekomi kaka lelo na baeglise kaka nyonso kaka priere ya autorité kobuka kokata me nzambe aza na mposa ete ezotombola ye yango nde ntina oyo biso tozali koya na pokwa ezali na culte po ete to adore ye totombola ye avant tokende kolala ndeko na nga nazalaka na ta na yo ya koadore ye babiso mpe ezali ebele oyo tokoki koadore nango nzambe eza ebele tobanda 145 ntina 150 babiso nyonso wana ezali ya louange ya adoration. Alléluia. Kobanda 95 tina ba 117 je pense ebele ya babiso wana ezali kaka ya koadore nzambe. Alléluia. Mais na pokwa lelo yo na ngai tozozwa psaume mpe ya mokuse psaume 117 otanga yo na ngai. Est-ce que oza na bible na yo place ozali? Ngai mpe nazozwa bible na ngai totanga nazoluka yaya nakamba yo ozanga bible yaya olingi omemisa ngai ngambo epai ya Seigneur ukwa ndeko na ngai pere akoyebisa ngai yo Philippe nayebisaki yo nini eyebisa bango bazala na bible papa nazoloba ngai yo nazoloba bible na ozali koya awa na culte ya pokwa na bible na yo pembeni na kaye na yo mais oyo ezali mpe radio te télévision ezali radio te ta mosusu verset ezangi ozongeli na nsima ntango culte kosila oye kolanda yango malembe lokola émission awa ezali prière kolanda te lokola émission. Est-ce que osi ozwi ngai mpe nakomi na place wana psaume 117 ezalaka na baverset mibale elobi boye ozwi mpe bible na yo. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tout le peuple. Ozala ozamutu ya wapi kumisa nzambe ozamutu ya loposo nini car sa bonté
pour nous est grande. Bola mon ensemble. Et Zali Mounene, Tozo Commissaire, pourquoi aller pour la Bola mon aïe. Et sa fidélité dure à toujours. Il est fidèle. Verset même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle. À quoi qu'on change, oui, début de tous allez, infidèle, mais qu'on a la infidélité, louer l'Éternel. Mais yoka, ozokambamana, un intercesseur, un enseignant. Logo yoka sikondenge, ndenge tokoki ko tanga verset au malin. Tant que le que louer, on dirait que va tout sous. Non, tozo sango boy. Psaume 117 verset 1. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Wana siko nanga ipe na zana kati. Yo pe zana kati. On doit louer. On dirait que il y a 20 millions. Comme sango yayo. Louons l'Éternel. Nous toutes les nations. Biso babi kolonionso. Célébrons-le. Nous tout le peuple. Biso babi kolonionso. Car sa bonté pour nous est grande. Sa bonté, il fallait que tu vois que sa bonté pour eux est grande. Non, sa bonté pour nous et sa fidélité dure à toujours. Louons l'Éternel. Yaya, ce qui vous a dit, un adorateur boyé, au commandant amené dans Zambé. Kokendete, Zalaka attaque jour surtout au moment que rien ne semble marcher, ou bien au moment que vie de prière est quittée, au moment que vous avez qu'on prière, mais Zalaka n'a pas prière personnelle, aux 45 minutes, il y a quoi adorer Zambé kaka, vous allez quoi adorer aux autres temps, psaume, la invitation qui n'a qu'aux attend, n'a comme la binongo, n'a sina komango déjà, psaume comme la 95 qui n'a 117 nous faisons dans 4 ans sous oui balé ça tomber nous faisons ya louange mais nous sommes dans ya louange adoration mais de 145 à 150 wana nyonso wana ezalika pona ko louer ensemble yango nde tina oh Seigneur alobana David l'homme selon mon cœur muto ayebaki ko toucher mon nzambe ba prière mususu to toucher ka susu nzambe te ba prière to luka susu la présence de Dieu te ko ba buka kata moto mais ndenge nini présence nzambe ko kita na ba prière na yo ndenge nini na adoration na louange. Alléluia. Ça et puis to bandi ko senga mon nzambe nzambe alimbisa biso na nyonso to sali pendant toute la journée. Alimbisabiso, nous sommes tous tes enfants. Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles qui pourraient subsister, mais, alléluia, mais le pardon se trouve auprès de toi, alléluia, afin qu'on te craigne. Alléluia, dès qu'on a eu, comme sous Zali, bindenge mabonde la kate kokendete na ba sujet mususu biso nyonso kaka ndenge mukambi azoko pesa sujet biso nyonso kaka ndenge moko yango ngai na zana posa a ete au vandi na ngai oyekoli oyebi ke non prière ya lisanga ekendeke boyi. Alléluia papa. Tu as été offert pour mes péchés, mais tu es ressuscité pour ma justification. Nekonanga to biso batu kutu ya tangu ya malam, tangu ya grâce ya Nzambe. Yangonde haya kipona ko justifier biso papa justifier ngai na poko lelo nazadi te afuka maliboso na yo nazadi te na kamba peuple na yo papa na maloba nyonso na ba makanisi mabe otoza nango na mabe nyonso na zana ngo ya batu akala bazaki na tangu ya mibeko ou bien otosu bien otosité mais ya biso grâce sur grâce ya ngode nous serons jugés sévèrement ko le kabatu ya tangu ya grâce et ko le kabatu ya tangu ya loi atto ya tangu ya loi ezalaki ke otosité mabele fungwa memeli ou bien moto witi likolo etumbi yo bato balinga basila soki grâce te ndeko na nga. Alléluia papa osopa makila na yo mpo na nga justifie ngai na pokwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ. Sokola ngai papa tozali koévoke le sang de Jésus ezibodeli ya makila ozanga yango te makila na ndako makila na ministère o. Alléluia papa puissance ya makila et couvrir un peuple na yo pena et famille na biologique et makila na yo couvrir ndako o
na trempe nyonso ezali yanga, finance, corps, âme, esprit, na makila, puissance ya makila, tozoko invoquer puissance ya makila, Yesu Christo, asopa makila na yepete, et bisoto bikas, il a versé son sang pour nous racheter, alléluia, puissance ya makila, ezala partage nanga, nandako, alléluia, puissance ya makila, la meli makila, oh, la meli sibala nanga, et neutraliser nyonso ya mabekati na ngai tina misisa dans tous les organes de mon corps. Alléluia, ya puissance ezali kati na makila Yesu Kristo, invokaka yango ntango nyonso, makila 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 Yesu Kristo, na banzele nyonso ozotambola, na bandako nyonso bisika bana na ngai bazali, makila Yesu couvrir famille na ngai mobimba, le sang de Jésus. Alléluia. Makila Yesu couvrir ndako. Au nom de Jésus, il y a aussi la victoire dans le sang. Et comment qu'on vive, via que tu as la victoire, tu es belle. Zabana Zambo, comment na que situation, il y a malongé, ça te yaya. Déclara la victoire que dans le sang. Alléluia, na béchek, nyon suezalikat na vie dans ma, je déclare la victoire. Alléluia, na maladie, na déclaré victoire. Alléluia, Osana Mbokana. Alléluia, makambo ezotambula malamu te mukande za te déclarer la victoire que dans le sang. Alléluia, tozala batu ya foi et batu ya prière. Alléluia. Puissance ya makila, 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 Yesu la victoire qui est dans le sang et dans la partage nanga, bana nanga, na famille nanga, et de foyer na yo, déclarer la victoire. Et te oebite makamuni ezali koleka na monde des ténèbres. Mungu nazali koluka ete akoyisa biso apanza biso la victoire likolo ya bandoki nyonso ya famille nanga. Et la victoire, likolo ya Satan, likolo ya badémon nyonso. Au nom puissant de Jésus, balonga kipona makila, makila o échanger te, makila Yesu Christo. Ozoka ndenge Pierre ndenge tozokende nango. Yaya ata yo moko bo banda pe kokamba Pierre na ndako na yo bien. Soki keta mususu contre temps, okoko zwa kaka ke yo moko kambi Pierre. Ozalaka ba yo kikaka te. Alléluia, makila na Yesu Christo, makila la victoire. Nambula o natango mikolo etekala peut-être aussi sapembula et victoire accompagnée nga. Alléluia, o na zuite Seigneur uta na ebandela mbula tilelo papa. La victoire des alicats, la makila Yesu nazwa yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et les mêmes, ça s'est obéi la mourir, nous sentons tout ensemble l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on comprend de ma cambazambete. Sans l'Esprit de Dieu, on a la conscience pourrie. Alléluia. Il y a que les cambriango et Zalimabe, mais yozo tombo kakaka. Et thermomètre, il y a ma lampe, on a quoi que aux ânes, Saint-Esprit vient aux athées, botombo. Alléluia. So, aux aka, motombo qui tire l'eau. Voilà. Saint-Esprit azate kati, azate kati na yo. Saint-Esprit azate. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Tango fongola kama tema. Belela que Seigneur, na pesi mon tema, na pesi bomo nanga. Pour ceux qui Seigneur, aye. Alléluia. Kasi yende Saint-Esprit, yende mkoro Saint-Esprit. Alléluia. Mon sang tout dans Zambé, conduis-moi. Alléluia. Dans toute la vérité, inspire-moi, parle-moi, utilise-moi. L'Esprit de Dieu, arrose-moi. Alléluia. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde l'Esprit de Dieu. Si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de la victoire. Au nom de Jésus, conduis-moi sur la voie de la puissance, sur la voie de la révélation. Alléluia, je vais te connaître davantage. Touche-moi, l'Esprit de Dieu, change-moi, transforme-moi, brise-moi. Au nom puissant de Jésus, moi je me sens tout ensemble. Alléluia. Bien-aimé, totiki, ça et puis suite il y a programme na biso pourquoi alléluia culte na biso totiki yango na maboko na nzambe. Moi je me sens tout ensemble les contrôle ya culte bandako na biso protéger biso contre battaque nyonso. Et ndenge to sangani boye mystère moko esalaka. Et yango nde ma bénédiction ya nzambe yaka. Yango nde na prière okoko zanga te. Otango na psaume 133 okomona. Alléluia, il est doux, il est agréable de frères de demeurer ensemble. Yango tango tozali ensemble, yango les zombe ayaka asopi mafuta na ye, bénédiction na ye.
Alléluia, papa, suite au namaboko na yo. Au nom des alanabiso, papa, vous de la biso, bitumba nyonso. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Yango nde ambiance spirituelle yango ok zozanga biso tango tozo koyemba boye la présence de Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nde boyemba na bandako na bino botangaka bapsaume à haute voix. Alléluia. Quand mosusu ozomona ke makambo ezokende bien te ndeko nanga telemaka na prière kende gauche droite. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, na pesi no moté na kombo na Yesu Christo ngai moté Philippe uta a mboka ya Belgique ndeko nanga yango de Luka batunsusu tango zaliwana like nanu bosala nanu pe ba commentaire yebisanga ce que ozali kolandela ngai uta na mboka nini. Alléluia. Comment à gauche ya vidéo na yo wana place ya commentaire ala komana ke ngai Philippe naza na mboka Belgique naza mboka boye. Alléluia. Obanga te ndeko nanga et tala pe na droite et la vidéo na yo eza place moko ke ba symbole moko ezali wana mo likolo finango ekotomba masusu likolo ba cœur wana bo pesa ba cœur wana yango nde YouTube atiaka ngo ete pona ko protéger pour sécuriser les directs, même bozo salango te de kolanga et ça na droite wana soko fini place que motema wana ezali omona ke ekotomba mana likolo etomba biboyo landeli yango siko fini pe ba symbole susu wana ezali mais bozali indifférent de kolanga yango de tokomi na tango ete toyoka parole de Dieu tant tokoka parole de Dieu tokokota na kobo de la susu pe kotika butu na biso namaboko na nzambe. Est-ce que vous allez en bien-aimé dans le Seigneur yango de tokomi moment moko ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment moko malamu tango ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo liloba oesala oezali komona na oezali komona na te iloba na nguya iloba ezalaki na nzambe iloba ezalaki nzambe soki olingi liloba na nzambe te ndeko nanga olingi nzambe te soki olingi liloba na nzambe te omilingi te liloba na nzambe yango nde motu ezali kolesa ba esprit na biso yango soki olingi te ke esprit na yo ekola kolanda liloba na nzambe te mais soki olingi ete liloba esprit na yo ekola liaka liloba na nzambe manyola liloba na nzambe tanga yango butu moi. Yango l'Éternel dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nakosangateko exhorter yo pete olinga liloba na nzambe otanga liloba na nzambe osomba biblia na yo o méditer yango o mettre liloba nyonso zali koyoka en pratique ebele ya bana nzambe lelo bazali kotia liloba na nzambe en pratique te yango bozomona ke baza kaka mobesu kaka ndenge bazalaki kati na mokili tumbola ye okosentir ke non aza mwana mongala ya solo mpenza aza mwana moluba ya solo aza mama munoko ya solo oganga wana na priere ya pamba oganga wana ya priere ya pamba yango okoresio ndenge nini principe yango yo nzambe ye moko alobi ke soki otosi soki otie maloba oyo na misala soki ozali komedite yango nde okozala okozwa succès yango ebele bato tozala mposa succès te yaya tango ke ozali kaka mama monoko ndenge ozalaki wana tango kaka ozali kaka moyibi kaka ndenge ozalaki wana tango ozali kaka ndenge ozalaki na mokili momeli
escroti lelo ndeko na ngai yango nyonso okosala ekosimba te mpo ozali à côté des principes de Dieu. Mais sans plus tarder na pokwa lelo tozotanga maloba na Nzambe na mokanda ya Psaume chapitre 70 verset 2. Maloba na Nzambe elobi boye ndeko na ngai, est-ce que so fongoli biblia na yo, est-ce que ozaka na bible ya papier? Ngai nazolobela te ke bible électronique téléchargé ozolandela kaka na ordinateur ou bien na téléphone na yo, mais nazoloba somba bible somba kaye Nzambe yende mutu alingi bongo atindi biso to former bino bokoma ba disciple ba yekoli bana classe tant que non okomi mwana classe ya Yesu te ndeko na nga atako so ndima yaya makambo ekotambola te, makambo nyonso ekendeke nabe shele nango nabe etape nango ndeko na ngai ke mwana botami akoli abandi kotambola malembe ekoli okomi mokoli. Sinon te soki olandi te processus ya Nzambe ezali ke tobandi tongo ok moi ok pokwa, mais ezali nyonso esangana na place moko te. Tant que obongisi te ndeko na nga yango okomona ka loboko na Nzambe te na bomoi na yo, yango ngai mpe nakozanga te koede yo, nazali koede yo ete botangaka maloba na Nzambe somba biblia na yo awa na chaîne totie balien ya bible clique likolo nango soki osalela yango mpe ozali ko ede mosala na Nzambe po lien wana tozwa contrat na Amazon ata kozalaka na déjà na compte Amazon, mais cliquez kaka na lien oya biso po ete soutenir ministère. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Oh Nzambe nalombango papa kangolanga, Éternel Yahweh, alléluia, nalombango secours-moi, sungangai papa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des moments difficiles, touta naba ba famille mabe, touta naba lien naba chaîne yamukili yangonde etant tokomi bana Nzambe soki nano kangolamite yangonde omoni ke lokuta ekolo elongwe nanu te, soki nano kangolamite kindumba moyen elongwe eza te, ozama na Nzambe me mutu ya pite. Mais soki okangolamite te yango nde okomona ke ozama na Nzambe ozali kaka escroc. Yango soki ke nano ozwi délivrance te ndeko na nga oza ya Nzambe okomona ke moyibi ezali kaka. Soki ke nano okangolami te okomona ete pauvreté ezali kaka. Soki ke nano okangolami te okomona ke la mort prématurée ezali kaka. Soki ke nano okangolami te ndeko na nga okomona ete na vie na yo stérilité evandeli yo. Yango sikoyo tokosala nini? Tobelela Nzambe akangola biso na verset oyo mpe lisusu ya Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Toye kolako ko méditer liloba Nzambe eli koloba soki Jésus-Christ a kangoli yote, a affranchir yote, a délivrer yote, okozala réellement libre te. Elingi koloba soki mutu aza na prison, ba prison mususu ezali ke ti na kati ya prison ozali na ba chaîne, mais ba prison mususu ezali ke ozali na kati ya prison mais oza na liberté de mouvement, mais kaka na kati ya prison wana yango nde bato mususu bazali wana tokoma ya Nzambe. Mais soki nkolo akangoli yo te okozala réellement liberté. Na exemple on appelle ça kabino le plus souvent il y a délivrance, il y a Lazare tango nkolo agangi alobi ke Lazare sort abimi na kunda, mais azalaki enchaîné atindi ba yekoli na yeke non bokende bokata basinga nyonso oyo ezali na nzoto na ye po ete selon rite ya bajuif ezalaki bakokanga yo makolo, bakangi maboko, bakangi munoko, bakangi mutu. Yango nyonso wana asi asekwi kolumba solo nyonso wana elongwe esili akomi na bomo, akomi mutu normal mais enchaîné, lié
bien-aimés dans le Seigneur, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais si donc le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas réellement libre. De Kolanga. Yango de Kolanga, linga délivrance, linga okangolama, linga ete omiso solanano yomoko omonake nini ezali kotambola te bansusu ezali conscience ya bato susu ezali nanu envoûté ezali nanu délivré tim kololale ezali délivré te tim kololale lo yango komona mutu ke il s'entête toujours dans le mal komona mutu ete ata kukutu ke asali likam mabe yango ezali komonana mais azali kondima mabe na ete azana nu délivré te yango de prière na biso ya pokwa lelo prière na yo. Ô Éternel, hâte-toi de me délivrer, surtout ce que Miebi na likambu, tango ke ozaka na ba prière personnelle, papa, hâte-toi de me délivrer de l'alcool, du tabac, de l'impudicité, du vol, le mensonge, tout sous le kuta, pesa le kuta, ya ke azoko c'est même pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, yango soki Miebi bongo, Bélélan Zambé, soki okangolamite mité, okopambolama te. Donc, les pamboli ezali lié na délivrance. Yango mutu ozali na kati ya prison akosala eloko moko te. Ezali lokola bataba ndenge biso toyebi makambo mboka ezali soki bakangi taba singa akozala kaka nomolai kaka ya singa oyo bakangeli wana. Mais soki taba oyo ke oyo bakangi singa te azana liberté nyonso ya kokende partout ndeko nanga. Yango ndima Luka ete okangolama linga délivrance kotikala na situation wana te mosusu ezali nini ya célibat ozomona age ezali kokende mediba ezali te mosusu ezali pauvreté ndenge na otikoloba pauvreté famille mobimba soki omie omoni likambo ya bongo ezala yo moko ezala na famille yango nde il faut luka ete okangolama koluka ete omisala autodélivrance babengaka yango autodélivrance ou bien koluka basali na nzambe ete basala yo délivrance que non cigarette nazokoka kotika te nazomona likambo boye ke ekangami na ngai ndeko na nga soki oprendre conscience na lisumu yango te na likambo mabe wana te moyen oluka elango délivrance ezali te conscience bandela nano na conscience eyo délivrer conscience na nga po ete soki conscience na yo ezali délivré yango nde okomona bamabe nyonso wana yango okomona keno osali mabe bareproche yo omikitisi mais soki ozala na mutu ya motema moto oza ya nzambe motema moto ya likambo moninga nano asilisi te sokomi na 150 000 maloba ndeko na ngai wana délivrance ezali nanu te yango délivrance ezali na banzela ebele ya stérilité il faut bota il faut ya la pauvreté au bande pe ko simba mbongo na maboko yango nde ebondelaka na verset oke nzambe aumela te papa délivre-moi na pesa bino ndakisa ya mwasi ya ndeko na biso Moïse Matuta mobali atali alobi ke non yo mwasi ya boye pesa nalingaki nabala yo te soki nayebaki oza bisaleli ya boye mwana mwasi wana lokola ke conscience na ye bandaki déjà kosala akendeki tolo na ye na se père de gloire yango nde lolenge esengeli ete obondela soki oyebi likambo songolo otangi yango na kombo mais soki oyebi likambo te bondela ke Seigneur délivre-moi na bachaîne nyonso chaîne moko te ekanga vie na nga chaîne moko te ekanga libala na nga chaîne moko te ekanga bana na nga lien moko te ekanga nga mwana mwasi wana alobi ke papa makambo nyonso oyo mobali na nga azali koreproche nga alléluia papa brise yango libère-moi alléluia yango nde mama swana azwa délivrance elo bavanda na kimia na basali na nzambe ebele surtout bayembi ezali couple otozoyokela bango ata na likambo moko te ya mabe ti lelo baza batu baza na bafaiblesse mais délivrance tina yango wana yango nde
soki ezalaki yo ke balobi bongo olinga otomboka yo malinga eza mabe soki tokokabwana kaka kende alobi mama alobi ke alinga na panza na ngai libala ndenge ebele ya bato bapanzi bazopanza mabala me azongelaki epai na Nzambe. Tokomi na suka ya exhortation na biso pokwa lelo tosi tobondeli mingi tokumisi Nzambe mpona maloba oyo toyoki na pokwa lelo aza Nzambe munene. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, que ta parole habite en nous abondamment. Yango ya na tango ya parole zwa zala na conscience de parole Bible lobike que foi et yakana oto zali koyoka okoki ko bondeli ndenge obondela kana mais ce que vous a délivré ya elo moko ko salema te mais ce qui vous a délivré oko bondela prière na yo et que vous allez efficace. Merci Seigneur, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans tout ça sa grandeur, dans toute sa révélation, dans toute sa puissance. Révèle-moi de grandes choses, des choses cachées, des choses que je ne connaissais pas. Alléluia. Et ça mwinda nanga, ilobana yo, ezala makasi nanga, ilobana bomo, ilobana nguya nyonso. Merci, éternel notre Dieu. Père de gloire, yango sasa epi tozali ko bondela na pokwa lelo ya liboso to bandela ka na conscience. Alléluia Seigneur, délivrer conscience nanga. Alléluia. Ozo kate mutu oke wasali psaume ozo tanga. L'homme, c'est l'homme mon cœur ndenge eloba Yahweh. Et yabada ko benga ebungo pona ni komiki sala ki pa tata o David. Yango ezaki motombo kite yango nde ba nature wana oyoka yango et pas moi c'est frère Moïse ma tout ya komiki sana papa et abondela le que papa brisé nyonso ya mabe wana soki ba réponse mabe soki ezala ki olingaza yo makanga le ba makasi yo ya bongote ba mikiti sakande. Alléluia papa, conscience ya moko la moko to bandi pe isusu série au peut-être comme réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ ozobelela ye a délivré son conscience aux amants ensemble mais conscience pourrie. Alléluia. Conscience pourrie elinkoloba ata ko zo tambula na bandumba ata ko zo tambula na miyibi kuto zo mana wa ya salani yo kansenga na koyiba te ya. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs aux anawana tango banda koyiba azola kisayo ketala na joaki 250 € jour wana na ba sous-vêtements toyiba ki wana ozali rechercher wana na ba parfum wana na zo la kango 275 € ozo yo kango le jour elandi tongo par mon kutu azobima na ba 4000 € ka ya miyibi ya motema tozaba tuyo kolembisa motema conscience et ça là était tant ce ba reprocher likambo na partenaire na yo ya olie kutu otomboka soko sentir que non molimo wana ezana ya botomboki wana kati na yo ozana délivrer Jésus-Christ. Délivre-moi au nom puissant de Jésus. Conscience nanga ezala pure, nazana conscience impureté. Au nom puissant de Jésus, bandako bondelaka bongo ete Nzambe a délivré conscience na yo pete okoma na conscience ya bana Nzambe. Alléluia. Peut-être ça les temps il y a beaucoup de que les musicatés to bandi boto bandako ya et presque chaque jour qu'on a ko bandako bondela yo moko oyebil kambuna yo mais na ba prière personnelle bandako bondela. Seigneur, ta parole était et comme un marteau qui brise le roc, marteau ya Nzambe. Alléluia papa. Délivre-moi de tous les liens maléfiques, balien nyonso ya famille, balien maléfique nyonso ya famille, balien nyonso ya kamabete o ya malamu, Nzamba brisé ya moté, alléluia. Mais o ya mabe nyonso wana ya coutume, ya tradition, ya makila, ya ngode okomona ba mususu kutuke bazali na diabète uta soki na tango nini wana. Omususu ezali mutu pasi wana euta so babenga kango maladie héréditaire tozo brisé lien nyonso ya maladie héréditaire ya mort prématurée nyonso makamabe nyonso ya famille nyonso ya kotula ya famille ya stérilité ya famille au nom de Jésus brisé va à gauche va à droite
Bien-aimé dans le Seigneur, brise. Alléluia, sous ezali ya célibat. Alléluia. Un célibat forcé. Ah, Jésus, kende me diba les jours ya kakate sous ezali. Eh, yaba. Yake libala ezate yake oso côté na kati ya libala mais esprit ya célibataire ezo la tayo ozo mona on dirait que mobali wana kutu pamba ozo mona que moi wana kutu pamba au nom de Jésus brisé ba chaîne nyonso ekangi fo bongo nanga na banzela nyonso na tambola na bekole na kende na l'église mabe na kende na brisé yaya brisé Seigneur. Hâte-toi, il est écrit que ta main est élevée, que ta main manifeste ta puissance. Papa, le bokonayo est brisé. Délivre-moi ce soir. Je veux être réellement libre. Oh non puissant de Jésus bien-aimé, dans le Seigneur faute de temps, tobandi kotika butu na biso na maboko na nzambe butu o na maboko na yo nzambe pongi na ngai na maboko na yo pongi ya bata na ngai na maboko na yo. Alléluia na trampango na makila na Yesu makila Yesu na porte ya moko la moko au nom de Jésus porte na ngai papa porte ya bana na ngai nkolo. Alléluia bisika nyonso tozali kolala na ndako papa na bisika nyonso famille na ngai mobimba. Alléluia bundela biso bitumba ya butu mopanga na yo contre oyon so ako telemela bana na nga. Alléluia oyon so ako telemela nga mopanga de ko beta maboko mopanga ese multiplier ndenga le baki na Ezekiel 21 mwana mutu. Alléluia beta maboko et pete mopanga wana et c'est triplé. Alléluia au nom de Jésus contre baïne na nga nyonso au nom de Jésus papa sécurise nos demain protège-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, érige un mur de rein. Oh, que Mungu n'a qu'à franchir tes papa. Alléluia, tous à la sous ta haute protection. Alléluia, visite-nous, parle-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Alléluia, révèle-nous, Seigneur, de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, papa, yo te mitoloba que mon côté akoya ko perturber pongi na bino, mon côté a perturber pongi na nga. Mon côté est à l'esprit humain, et à l'esprit satanique, diabolique, a perturber pongi a bana na nga ete. Alléluia, pongi a bana na nga tout est agréable, ya ba membre de sa famille, pays à communauté au pesinga, et ça tout est agréable. Boutou malam papa, au nom de Jésus, protège-nous. Alléluia, protège toute la communauté chrétienne. Oh non puissant de Jésus. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur toko le balilo wa moko pona Congo papa bate la Congo tambe itale bitumba ba imposa Congo bitumba ya muyibi ya mbongo ya lokoso. Alléluia nzambe tata mabele na bango te bazali ko yakoboma ba innocent baso mabele baso minéré nzambe confusion elanda bango. Alléluia nzambe retour à l'esprit de terre exposé bango nzambe bakanga mabango nyonso. Alléluia nzambe tata mabele ya Congo yoka biso na pokwa lelo fungola mtuko ezala ozali mwana mboka ezala ozali mopaya ozali ko bebisa mboka wana mabele wana fungola mnoko emela bino. Au nom puissant de Jésus, quand ensemble, papa m'a fléau nyonso, au qui dit ça en Égypte, et que il a traître nyonso, basali ko trahir mboka la bango moko, ils ala ba pa nyonso basali ko yako boma. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour na ngolo pesibiso na pokwa lelo qui miana yo nzambe et accompagner biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambe tata. Oh, non, soit bon de l'anga ya sali kobel. Le boko na yo papa. Et biki sae. Oh, non, soit allé enchaîner. Le boko na yo délivré, papa. Nous voulons être réellement libres. Seigneur, notre Dieu, est à le ministère. Oh, Nzambe. Et chaîne mon côté, lien mon côté, quand le ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Non, soit zangi libota. Alléluia. Pesa mabota. Oh, non, soit zangi mobile. Pesa libala. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Pesa, qui m'y a ma bala nyonso. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur, ton nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, le Seigneur, Seigneur. Ton nom c'est Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Soki okangola mate yaya, eloko moko ekotambola ezate base ezali awa,
ebele tosi tondimela liloba tozaya nzambe, mais est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu es réellement libre? C'est ça la question que tu dois te poser. Ndekonanga, est-ce que libala na yo eza libre? Est-ce que finance na yo eza libre? Mosusu ezali pauvreté okomona ke mbongo ezosimbama te na maboko famille mutu akoede moninga aza te babiloko oke tokoki kokotela na bapriere yango wana ke tozokende bapriere nayebi te soki tozobondela ndenge nini. La prise de conscience, d'abord conscience na yo esala, conscience na yo esala ndeko na nga tokomi na suka osali malamu ndenge oye nzambe na nga amona yo, nzambe na nga apambola yo, tozala topambolama. Soyez tous bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ndeko na nga pokwa nyonso nangonga 21h kozanga te yaka ete tobondela ngonga ya Paris pe ya Bruxelles, mais bato oyo ke bazali en dehors ya fuseau horaire oluka oyebake 21h wana ezali heure nini côté na bino. Partagez na bato mosusu ndeko na nga, pe soki nano sabona te abonne-toi ndeko na nga, bosabone pe ocliquer na clochette wana ya notification pour que tu sois notifié en temps réel. Tant nyonso tozali en ligne totiaka baenseignement baculte tozana bashort yango nde soki ke oklika nango te par hasard YouTube akoko notifié yo tout comme akoko notifié yo te, mais soki okliquer likolo ya clochette wana là c'est automatique et kobanda koya tango nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, lundi tout bon de la kapona mabota et pona ba famille, mercredi pona bana pona mabota pe pona mabala, et samedi tout bon de la kapona tina ya Congo, dimanche tout salakana na enseignement biblique na ngonga 18h yango kozanga te ndeko na tongo kobanda lundi ti vendredi onande tozana kilte matinal kozanga te ndeko nanga, mais samedi na dimanche onande ezalaka na 5h30. Soki otali na description okokuta ba coordonnées na biso nyonso, soki ozana posa na biso obengi, mais ba programme susu kuna ezali pe bokokuta na description okuta ba coordonnées bancaires yango nde ndeko nanga epoete pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Tant tokomi wana tokomi na suka soki tobosani communiquer msusu lobi pe eza mokolo yaya tokutana susu pokwa nyonso benga nde bato invité nde bato ete baya bobondela pe mpona ministère nzambe akosunga yo nyonso tokutani mokolo na lobi au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.